Vous avez une relation ni n'a pas de économie sur la théâtre. Vous avez une bonne relation. Via. Trop bien. Et puis là. Kole baku tout koleka. Balobi ke bino bat boboma théâtre na qui les bien. Oyo ki enseigne la richesse balobi lo connaît ça yonde. Nga esala kinga bien ta balobi ke 7e baga potanga lo ba ki na otana vision na baboya ki yango. Nga ce que esala kinga bien tant ba moko ba comprendre que non ah to bomba ki pona 7e baga mais to ndimaki ya solo azaki na vie wana. Mais esala kinga bien te na ndenge ya kokota moninga na makambo obozani problème na makambo wana te. OK. Rôle ya INTPC za nini? Matanga kaka to na ba débat na bino pe bosala. Wana siko fo oyamba oxygène ou bien mon président Masumu de Blende. Na matanga na mona bino bozonga na mena ko finga na nde bokota kana na mona INTPC ya raté. Et ya kabiso neto yo karaté. Ah o confirmant que bino nde. Oui, biso neto yo karaté. Parce que oxygène à l'écran na télévision allo barango azali CG na biso allo barango botika mambo finga botika boboza mikolo ozomona mwana mobali abatu il est aussi jeune akola ndepa makamba famille na ya foyer na nous sommes des adultes to ba iloko ni tozo na TV na télévision o tozo loba oyo ko sepelisa batu na oyo ko sepelisa batu te to le na télévision to sala ba guerre na biso ya misala na biso o to sala non que to sala ba guerre ya ba intimité na biso ya ba secret na biso. Mais en salobé za la blague a sala blague na téléphone ya mo ce qui a sala ki blague c'est que bango ba sala ki blague oui to le ba bongo so les ala ki blague c'est que bango pe ba sala ki blague. OK. Donc c'est que fallait ba continuer non kana ndenga ba blague. Mais tant comme ndenga ba injure bo c'est que ça la ki sous blague. La lesbienne na ya raconte répétition na banda ya répétition na moi si na ye. Eza groupe bana basi c'est normal to tamba na bana biso basi. To tamba pe na bana biso mibali. Côté les pela makasi. Dans autre côté les pela te na côté la anste. Komoni epela tango alobaki makambo ans. Il y a beaucoup de gens qui comprendre été. Bonjour, je m'appelle Blondine Lucie, je suis la fondatrice de l'association Nathan Lucie. Je suis mère de famille, j'ai 4 enfants, dont l'un d'eux est autiste. L'autisme, c'est un sujet qui me touche personnellement et c'est ce qui m'a motivée à fonder l'association Nathan Lucie. Aussi, il y a dans le monde, et plus particulièrement en RDC, mon pays, beaucoup d'enfants qui sont mis à l'écart. Je connais les problèmes que vivent au quotidien les parents et les enfants. Je pourrais apporter à tous ces parents toute mon expertise et mon expérience qui ne leur sont pas toujours prodiguées. Ce que je tiens à dire, c'est que chacun d'entre nous a certainement dans son entourage quelqu'un qui souffre de l'autisme en silence. Car c'est un sujet tabou, surtout chez nous les Africains. On a honte d'en parler. Aujourd'hui, avec l'association Nathan Lucie, je souhaite mettre en place des initiatives concrètes et à long terme pour leur venir en aide, comme la rénovation des écoles, l'achat des matériels et la construction des écoles spécialisées. Bien sûr, je ne peux pas vous promettre que je vais tout révolutionner, mais avec votre aide, on peut mettre en place des actions concrètes à notre niveau. Pour cela, j'ai besoin de vous pour nous faire connaître et pour récolter des dons pour nos premières actions. Pour nous faire connaître, c'est très simple et vous en avez le pouvoir. Il vous suffit d'aller sur nos réseaux sociaux comme YouTube, Facebook, Instagram, de les liker et de partager en mettant si possible un petit message de soutien. Pour ceux qui souhaitent aller plus loin, faites un don que vous pourriez déclarer aux impôts. Et pour ceux qui veulent en savoir plus sur l'association, n'hésitez pas à nous envoyer un message via les réseaux sociaux ou par SMS ou encore WhatsApp. Par avance, un immense merci à tous. Ndeko papa, ndeko mama, élève, finaliste, topé pré-finaliste. Yoka, yoka bien, yoka lisusu bien.
collège Sylvain bazali kosala ba inscription bonne école primaire collège Sylvain azali ko banda ba inscription de première année tina 6e et bongo cycle de base de 7e à 8e maman nangaye enseignement de qualité pe enseignant ya hautement qualifié bazali une expérience et kuba tala batman na bango kitoko kozanga tendeko et bongo pona secondaire na humanité collège Sylvain organise les sections et options ci-après commercial et gestion coupe couture hôtellerie construction latin philo maman nangaye scientifique pédagogie générale électricité générale mécanique générale ya boyna zanga kozanga tendeko yo moto sala examen d'état mbala mbala ozwaka te occasion ya ngoyo okanga bakoko na banoko bandoki tala yaka kozwa diplôme na yo na collège Sylvain bango baratakate 100% sûr collège Sylvain formation ya solo formation ekuba ndeko otangisa mwana na yo na ba école moko mwana zwaka mayele kaka te tala kimambango na collège Sylvain bamba te kuna formation ezali ya kitoko formation elenda be ekuba ba formateur bango moko bazali bien formé mama nangaye adresse avenue Ntsakala numéro 14 quartier Kimpe na Binza Delvaux na commune ya Ngaliema référence météo André Baumbu téléphone benga na lombango penza po babombela yo place Au collège Sylvain, la formation du corps, de l'âme et de l'esprit, c'est le seul souci des 5 enseignants du collège Sylvain. Chaque instant, poème réclamé par l'élève Nyanda Bundinga Rosie de la 6e année au collège Sylvain. Je vous remercie. Si les canards savaient parler, il aimerait bien aller le dimanche au café. Et si l'escargot savait téléphoner, il resterait toujours aux choses à l'air coquille. Recitation réclamée par l'élève hier que vous dit, l'élève de la 3e année primaire au collège Sylvain. Je vous remercie. Jeune avant des entre-toi, amis au milieu. Voilà, très bien. Allô Kinshasa, allô Belgique, allô Paris, allô France. Andy Kasangana, le général de la presse congolaise. Allô Mbandaka, allô Équateur, allô Bolobo, allô Bakongo, allô Gemina. Le général de la presse congolaise, Andy Kasangana. Et là, na cadre bafoui, na cadre de recherche. Je vous dis toujours, ne vous y trompez pas d'adresse. Eyokani TV, avec la reine mère de mère Mireille Moukeba. Hein? Moussala toujours, Moussala les Salama. La cadre de recherche à l'eau, je suis accompagné toujours de celui qu'on appelle Gamos Image le Diable. Partout aux Alara. Un grand merci à toi, le boss numéro 1 de la ville province de Kinshasa, Eli Okese. Maramonde Salamara, toujours Yoyebi. Le patron numéro 1, le communicateur du chef, Eli Okese. Un grand merci à toi, mon boss Bernard Lembo-Maké, la Davina Tchombe, là où je me repose, Maramonde DG Bandaki. Na 4 bafi, na 4 recherche, le long dans 4 commune à Kassavou et à Kalam. Na 4 commune à Kalam, na quartier Moboye, Bani, na Bandenga Zegete, na Bandenga Zu. Na yende to solo là parce qu'il y a des tarapembe mais collègue ma mort la vérité on n'a pas l'état à perdre on a que le temps pour travailler tellement mutalina kabangai abetara likopana satanate avec elle on va discuter na yeto solo là to ça la analyse parce que ça lui buzz trop et ça lui polémique trop na carte internet et ça lui polémique trop na carte ba téléphone na biso na yambeli binoye moko ya ba icône ya mboka na biso moko ya ba star moko ya ba artiste o ba yebani makasi na mboka na biso Congo. Ngana obengi na kombo ngana lingi yo po obenga tango omona ka okamu obengi pe na kombo yo lingi mira esa boni boni général naza bien omengi na bengi général oui oui Mikolo vraiment makasi vraiment ba 3 mois 4 mois oui Mikolo belé yo komelanga so likambo to komelanga te moi teke to lukio na tango likambo to parce que to nito za la clair na ba makambo mais nzoka nde ezala kana tanga makambo te bon donc ça makambo o komeli miraisa yesa neni position parler ndenge ne sala bien mais surtout c'est la ka makambo ya poto so la rande mabe bon voilà to sur la tant que 7e bagarre to sur la tant que Mireille Toubadi ne somi balé oui vrai nom na yo Mireille Toubadi vrai nom nanga ezaki Mireille te
vraiment na ngai ezalaki Rayette. Papa na nga bando kobenga ngai Mireille Rayette te. Donc papa na nga donc na comprendre que papa na nga linganga na komba Mireille. Alinga Rayette wana te. Pour ceux qui batuné so babenga Rayette mais yeka mando benga nga Mireille. Donc ce qu'on a famille na nga koma la matumboli. Donc Mireille wana ba komo tumbola nga nango. Donc yango kombo tikala ki ya Mireille lelo na préféré yango pe na linga yango donc na portail yango donc voilà. À cœur. Voilà, Mireille Toubadi. Natif à Kinshasa to nga otala mamna nga na réseaux sociaux te. Nga ni parce que ah ouais eyokani TV to beta masolo na biso mi balé. Ah oui, eyokani télévision, 7e bagarre né grandi na Bakongo. OK. 7e bagarre a na Kinshasa na 2000. J'ai fait maintenant 22 ans na Katia Kinshasa. Nazo vivre na Katia Kin awana libota na ngai na bana na ngai 10 ans. Bande ko nga bazana Matadi. Donc presque famille na ngai za na Matadi. Famille ndambo awa mususu na Matadi, mususu na Poto donc voilà. Bandi théâtre mbalamon na Lisboy to ozana ba beaucoup sur travail. Oui, merci pour na motuna na bandi théâtre na Lisboy. Donc na kota ki on partir ya Matadi. Mundiri ayaka bayaka production moko pe son âme. Mundiri ayaka production moko na Matadi. Tant bayaka na ba isobe na ba acteur rebelle quoi. Tant bayaka ko sala film na Matadi, tournage na Matadi. Bayaka production quoi. Bon, biso plutôt yaka po chala mwana pa betaka na production wana. Donc ba parents nga bayaka na cadre ya chala mwana quoi. Donc ngaso yo biso sko ngamo te poto ke belé bana belé. Donc biso bana to linga ki mingi théâtre. Po toujours kana nchesa ka ndingi male mambo ezo régner. Voilà, il y a un phénomène esobe, oui. Pour moi na yona nga na zaki na Matadi. Ah voilà. On a malé mambo 6 ezo beta siko makas na ba janvier wana. Donc na ekokutana na président Mundweri na sololi na ye nde abisinga ke biso kana sasa nga bino président nga na ozokende Kinshasa na lingi na sala pe théâtre po eza suwe na ngai abi sola na mwana mbalo wana la di pe abenga président la DSB phénomène abenga petite sœur nini na sololi na ye wana zaki mukie pe la di pa zaki mukie Nagi munene te po mikolo ko maka ba ofinga ozonga sa répertoire na kala nga zaka na ngamuke voilà donc voilà na epe na solo na ye akomelinga makam na papier sili apesi ngai ayo pesa ngana moi quelque chose apesi ngai bikolo kwa Kinshasa oluka biso ngabi merci ndi na ye Kinshasa na luka bango na 2000 wana ndi na ba pesi ngape chance au sala musala ndé na bandi théâtre et le monde bande ko na kutaki wana donc voilà. Donc ça là na problème té mon bokati mo boye ki ne ba territoire ba kombo touté. En tout cas, ba traitera kaka partout ba bezanga kate partout ba problème ezanga kate. Tant on a kutaka na ibandeli wana ezaki moi un peu difficile mais tant on a ko vendre na ko misana bande ko na ngai ba ko vendre na cœur na bango to démarrer na bango musale longo donc voilà. Kala kara love azawana super azawana de la pazawana buibu ya zawana wa buibu kutuna zana koma buibu te azana koma mama makwala voilà ba disque d'or bazawana ba aya mambo histoire so ya bi histoire te koleka te na internet so banelo babilo balo oui ba mama moindo bazawana tozaki tellement ebelé oui poids lourd pazalaki poids lourd na yebisa kenda te na pesi bambote ebelé soki ya kolanda ngai na ba gratana azana na ngula na déti des anges voilà batune sa kalawana vraiment tozaki na bango appel nati tala okuti baswana nyonso mais ba peso pe chance roleka na télévision na bango elongo donc voilà ozalaka na kombo ya loningisa de olongo loningisa okomba mon 7e bagarre c'est pourquoi changement wana oui changement ne salamaki à partir ya président nanga yemoko président nanga ayebaka te na sala ka sport pour na matete na bando sala karaté tant on est Kinshasa na komi ko sala judo parce que le président n'a pas été dans la salle à sport tant que le cabisso na matete on a ce que tout le monde vend ce que c'est comme tout le monde vend té mais nazo venda tant on a banni théâtre succès pas allez na mo vend na love kilao na matete pas na bango bata matete ba ibili solo donc yebi kaka voilà na comme na matete na comme na ba mo na matete nazo venda love malete iskamoko et pas na iskamoko était mais pas na bango na matete donc voilà logo la famille lingaki na zonda kuté ba monaki na tozana bana mikie donc yango skoyo il y a un love personnel pas kufa déjà Hortense la personnel il y a un love de siko logo la monaki to kangama ki makasi na love donc nako sa mzuzu
une semaine naza pas na biso mona 3 jours naza pas love au moins une semaine 2 semaines to comment qui penza en tout cas famille penata na so ma famille ya famille penza donc toza famille to comment été mais toza ma famille tilelo parce que toza toujours en bon terme donc voilà bandeko ba yamba kinga liboso na monde art nde sikoyo tant on a kena entraînement de président Mundweri tant ayeko lukanga été mais biso na ndako babité love kila wabimaki mais 7e bagarre kena ki entraînement ouais peut-être quand liboso na biso kaka na pesi ba mettre nyonso Marguerite Mbote Bele nde président ayeko lukanga tant ayeko lukanga wana maître nanga chinois de Chine na pesi ba Mbote Bele bisika zali na poto nde chinois alobi 7e bagarre bazo lukopa ya président na yopa Mundweri au président ko s'intéresser na kombo tant qui 7e bagarre bi oh oza kombo kitoko boyenga bi non président eza kombo ya SNT eza kombo théâtre eza kombo masano ya judo habité il faut jouer na kombo oyo nde na boyaki en tout cas na linga kité le rona ngi pe na esprit na ya bo mwana na lelaka kutu na l'habité kombo ko salonga habité président tant on na répétition abandela ngo sutu ko saba et se wazo bondela ngabité loningsa eko fula yo ngabité nga boyinga linga kombo na loningsa ba bise bosiko kombo loningsa yo mundo mpesango si biso kam to pesa wa kombo alors biso to lingi kombo wana ba bengo longo kuna au travailler nango awa na iko accepter ne ba opesa nga rôle on a betaka de Londres na zokusaka na lokolo oui na ndenge na betaka isobe ko matanami en tout cas merci beaucoup président la DSOB c'est grâce à lui tant azotanga kombo na ngai azofula ngape directement ozomona yango so ozana moninga na scène baba lesa punda lesa yo tango ozana moninga na scène tanga ka komba moninga po bayiba kombo ya moninga eza lokora net tuzanga no na plateau boui oui oko ba ke c'est un bagarre ba yibe partout dans le monde mais bat muso yibi ngate tango so ozo découvrir ngande awa na chaîne na bino ozomona ya beaucoup de gens ba yiba yango te peut-être muso benga mara to za ba star to za ba superstar to za ba vedette mais moi na côté moko boui on se présenta quitté ah tout mais c'est qui là on a nani azolo babiloba loba boy mais tant on a se présenté et attirer attention dans les bons pour nanine tant on a sala témoignage nanga je m'excuse na ozonga wana na lobi bon po tant on a sala témoignage nangai moi si moko boya bala mundele na États-Unis moi sona ayebi ngaité mais il est congolaise ayebi ngaité mais ayeko yebanga partir ya témoignage nangai ozomon mais na yebanaki mais ayebi ngai ta partie à témoignage nde abenginga a sololi na ngai a komisi nzambe mobile ne mundele alakisa mobile ne pe moi lingala ayebi ke to kozwa vidéo na yo oyo yango nde tozote ya nango na nini na français awa na église na msoso okolinga ngabi oh nga na stand témoignage na nga soki boko changa na partout bino kaka bocha donc voilà pour vous dire que okoleka na isika c'est présenté bayeba yo pona bato mususu bayeba kiote ba découvrir na chaîne wana donc voilà iloko na ngalo ba yangwana nde ba ko pesa nga rôle wana na ko bima na rôle na kombo na 7e bagarre tilelo donc voilà goût ya théâtre zongo nde bato mususu da nga na tala mama kingani nga na tala papa kingani sentiment ya kusala théâtre elanga à partir wana neti nga national bon guna nga ya bolingo na tala na landa Davina Chombe guna nga ya kolia na landa peut-être olingi Davina Chombe mingi tena ngande obwa que trop Davina Chombe na peso Mbote Bele donc voilà caméra na ngami gamo sima jusqu'au goût ya théâtre tango talaka au incarner na ngai ta on na banda ko tala théâtre banda bo mwana na ngai na sepelaka mingi pe na banda ko sepela mingi na mama Bomengo OK mama Bomengo azalaki azalaka soka zo jouer au senti que muto azana scène mama Bomengo a vibraka soka matina scène au senti que muto vraiment zo pesa makambo yango ngana bande ko tala toujours ye na bande ko imiter na bi mama ngai na ko jouer ka lokola mama na ozala lokola mama ngana bande lo bakabo o mona mama zo bate bato ye basaka ba kisi soko meki kaka ba okolia nani okolia tata na yo olianga wana bandeko nanga bazo seka wanga mama olia binote wana to saka de bananda wana za mwa muke penza mwana muke penza na wana mama olia binote so bina lia bino na boya tozo seka wana donc wana bandolo bangona bano répondre na comment comprendre le sens na ngote mais tant on est kokola na côté na théâtre ndine ko comprendre nga bia donc musala oyo okoki pour kosala beaucoup ba parents baza quelque part na raison donc voilà siko on a tuna Olomwe Lisboy au sala du groupe oui na sala groupe ezati lelo kilo ya Congo
il y a 7e bagarre. Oui, nous avons la 7e chaîne, nous avons 7e bagarre officielle. Nous avons le Kakuna. Nous avons le groupe, un mot bateau, un groupe, un mot Kiti, un mot Matipo. Il y a un groupe qui est RDC. Ou chef boy, problème est bimi. Oh, chef boy, alinga qui boy, chef basala qui boy. Donc, choix exact. Aux autres, on a reçu ciment. Moi, yo avancé, ok, n'aro avancé, exact point nini. Ba problème na katia ba groupe misala ngoya ba théâtre. Donc tellement que to ligné pe ka le ko ngodo yo moni, tozo continuer car mais groupe na kilo ya Congo ils a toujours. Na nzonzingi, na que bo évoluer ndé bo évoluer na ba chaîne bo au préféré. Omoni na ba chaîne na kala. Tant tozo le kana ba chaîne na biso. Il y a beaucoup de gens, il y a un sepelaka mingi boli misaka na ndenga mabete na ba chaîne ya télévision. Na sepelaka na antenne A na Digital Congo. Pour moni tant un artiste azo le kana télévision na chaîne na yo. Azo passer eloko na yé comme produit na yé. Tant azo passer comme produit na yé na télévision na yo, c'est lui qui fait la publicité. Mais biso comment pour na olegise eloko na yo na télévision et comme que non yo ne faut que nous refoute bon pour eloko na le comme aussi longtemps yo ça la sous promotion ya chaîne wana. Au moins Congo na biso place tozaka mabe na ba chaîne na biso ya télévision. Ozo mon. Mais nzonzing toko boya ngote pona nini. Na ko préférer nzonzing po nzonzing ewe la ngai mbongo. Mbongo wana eko sunga ngata mususu na futa ndaku na tango wana kwa. Eko sunga ngai pona groupe na ngai pe ba moi évolution et kende malam. Mais ba chaîne na télévision oya lelo ekoma il faut yo mema mbongo oyo no pesa. So telle ba chaîne mususu o so ki théâtre tende et ça la succès. OK. Ba chaîne est belé. Mais oyo ka ba chaîne wana ke no bata théâtre ne ba futa kambo. Mende ba lo nzonzingi ya bomela no ko pa théâtre bo na suko travailler te na ba groupe na bino ke bomi pesa to na nzonzingi. To pesa oui wana ba koza na raison. Nzonzingi bomela biso théâtre te. Mais nzonzingi sikoyo surtout ba vrai nzonzinger. Oaza du lundi au dimanche tournage na tournage donc tant ils ala rasu pour na kokina musala na été donc comment casser au moins na groupe na moko alinga ba pese rôle principal té de mona comment luka ba pese rôle moko normal bon na kenom kolo groupe azala ki mais pour na nini misala eleki ebele. OK to ça la rappelle bon pour na visibilité na biso ozo mona ceux qui yo leader oza na visibilité te mabe ata paiement za malonga te mais ils senga faut ozala toujours na visibilité avec azoleka to mona ki na émission boy to mona ki na théâtre boy azo sala voilà donc na sens wana côté on a vraiment tenir biso regarder donc to le gara ndenge kaka ya ko s'en sortir coller la larté ndenge ko s'en sortir vous avez une relation ni na bande ko no misu basala théâtre. Nous avons une bonne relation. Via. Trop bien. Et puis là. Kolobako tout est koleka. Balobi ke bino bat boboma théâtre na ki lesbienne chance que yo tika. Tant yo ki ansna la richesse balobi lo connaissez l'onde. Et ça qui nga bien. Vous confirmez que vous allez la lesbienne. Na confirmer ka tenga mom na loba. Mo loba nga na télé mais koyoka ya makam ansna la richesse balobi ya poko ya epela. Et ça l'onde. Nga et ça ki nga bien ta balobi ke 7e baga pourtant nga loba ki na ota na vision na babo ya ki yango. Parce que ça la qui nga bien tant ba moko ba comprendre que non to bomba ki pour na 7e bagarre mais to ndi makia solo azaki na vie wana mais ça la ki nga bien te na ndenge ko kota moninga na makambo obozani problème makambo wana te. OK omoni na vie ndenge to ndenge to vivre na vie oyo eza na makambo ebele bo kuta la circonstance mususu oyo tanga maki bokuta na te bokutani otali boyinga na muto to banoyi koyoka na tenga na muto tozaki na guerre ya songolo pakala et créer bino ba nini mususu yango mona ba makamusu zalaka o ba bengisi batuki ngandi moya ki ngandi wana ya ezate po ki ngana lobike yeso azanga na royati na te sozo comprendre comment rôle ya ANTPC zalaka nini matanga kaka to na ba débat na bino pe bosala wana siko fo oyamba oxygène bien bien mon président Masumu de Blende na matanga na mona bino bozonga na mena ko finga na nde bokutaka na mona ANTPC ya raté et ya kabiso neto yo karaté au confirmant que bino nde oui biso neto yo karaté. Parce que oxygène à l'écran na télévision allo barango azali seje na biso allo barango botika mambo finga botika boboza mikolo ozomona mwana mobali abatu il est aussi jeune akola ndepa makamba famille na ya foyer na nous sommes des adultes
to ba eloko ni tozo ka na TV na télévision o tozo loba o ko sepelisa batu na o ko sepelisa batu te to le ka na télévision to sala ba guerre na biso ya misala na biso o to sala non ke to sala ba guerre ya ba intimité na biso ya ba secret na biso wana eza malamu te so bozala ki na ki amitié na moninga bandoko sokola ata mususu ba bokela maladi bele asakena eloko mo mabe na nzoto yo mona ka yango ale tango okoma luka bosa nika guerre moko bopole ka na télévision ba kekutu nenga za wana azaki boy ezo sala malamu te koza na fait fond le beloko moko te omona episolo moko de konanga eloko niso balaka na 0 pe koma na 10 omoni ndenge za wana mutu akoka na vie azate mutu akoka ka eza nzambe Mobutu pe à son âme tolobaki Mobutu akokati monika kokate pona ne akokate kwa somba kiliwate pour vous dire que tout ça na kamabete en plus tant pas kufi na Congo ta kufi ska mususu tout ça na kamabete si tu as un problème na concert na yo bien na confrère na yo na collègue na yo au bengiye au solo li na ye ndeko nanga te loko boleki na télévision sala ki bien te na sepelité madame nanga sepelité ba nanga ba sepelité mais en salobé za la blague a sala blague na téléphone ya mo ce qui a sala ki blague c'est que bango pe ba sala ki blague oui tolo ba bongo nzela so les ala ki blague c'est que bango pe ba sala ki blague OK donc c'est que faki ba kende ba continuer na ngana ndenga ba blague mais tant comme na ndenga ba injure bo c'est que za la ki sous blague te OK bon so les blague banga ba continuer on a ndenga ba blague mais comme il y a ko finga na ba secret intime donc za ki sous blague te la lesbienne na ya rakutu répétition na banda ya répétition na moi sinaye eza groupe bana basi c'est normal to tamba na bana biso basi to tamba pe na bana biso mibali côté les pela dans autre côté les pela te na côté la anste omoni epela tango alobaki makambo anse il y a beaucoup de gens qui comprendre te comme si omona nga mabe ngai makambo na yebaki yango te c'est anse qui m'avait appelé. Comment ça? Oui aux makambo to so na anse ngana ko linga relaxer na télévision te parce que c'est mon pote ouais il y a bien nga on est exclusivement à wana yokani TV abonnez-vous massivement na banoka na bandeli kaka otangi pour mona ke non Ans azaki na raison na ba voice des voice te oh vous avez attention na tunika bien non on va secret na to sola ki na osoki voice o kande yanga mais bonjour Mireille s'il vous plaît pesanga numéro ya epela wana Ans voilà na ce numéro na pesi sans idée mabeti OK pour eux bato ba que non c'était bagarre salifo ay no tonga nani Ans c'est pas epela non c'est pas Ans non nazui numéro na pesi na répondre écoute bonjour te tellement que na pongi otindira nazui kama mon numéro na tindi OK mbala moko pona ko comment pona na mutu 081 24 26 246 nazaka numéro na ya epela na mutu mais na bina cliquer kaka na tindi la mbala moko pour moi na ki fatigué na boya ki na ngako koma débat donc voilà allez asenga merci asololi mabe na kombo nanga nazolobela ye mabe wana Ans esili nga na zongi nini ah bon le reste oyo ka mais ça biso ta mo voice na you donc voice na ngai toyoka oyo yo lobaki parce que ba bazolobaki non ngai na ngai na sepelité ngai na sepelité na ebisi pe 11 na bina 11 mais pourquoi epela que no loba boye na sepelité est-ce que ça a titre wa chité ngat na bagi dam sous-titre ka bache Fantomax moi moto pardon na bien Fantomax mais pourquoi on loba boye kitoko côté wana yozo bo mamoto na mopina bengi na loba na ina ce n'est pas bien donc yozo est-ce que ça a titre wa chité to balobi bino zobona bolobiana komoni awa kutina natana no lien te atindeli nga lien na bi est-ce que ezaka ba titre te ba titre oyo tomboka makasi boy sopina ba titre voilà alobi nga non na ko cha voice na été abi nga non eza titre te eza vrai lien yango wana natali lien nazotala ngo bandi kutu temps fort wana donc elimbisi nga penza tala bandika ba temps fort donc elimbisi nga
Monique lembisaki ngai. Voilà. Po omona ke na yoka ki souci ndenge moninga lobaki. Tant on a tel ka ba temps fort. Na lembaki déjà ngabi ah pourquoi epela lobi boy. Na bengi directement. Na bengi pour ye kataninga mbala moko na bengi na ebiso zabi kota na ligne. Au problème ni ngabi akota nanu na tindolo loko moko boy. Na on a jusqu'au lien na ye moko wana saki émission na tindeli na zongseli yango na zui na voice oya ans na tindeli ngabi pourquoi osali boye na sepelité wana petit na yoko sa bongo tabi oh yoko tabandi ko seka na ko ta voice ya epela pour na ligne ya ans te wana mutu na ngai OK pour vous dire que na solo la qui pe na epela voilà ce que ma voix qui on na kata et pas ya anse voilà na zui yango na tindeli anse na lobaka vérité na tindeli ndeko na ngai ngabi yoka epela lobi alobi on ndenge mabete boma moto ansi apoyi abina ko yoka ite pesa ngai mwana yok chango ezate pesa ngai 1 heure du temps bon ko ba voice nya soute pesa ngai 1 heure du temps nga lobi OK nga ata musu 1 heure du temps senga wana ata musu ko bongisa moi iloko boy no ga chwa iloko moi koti na tala boy na koti kaka boy bokota méchant tanga bi bokota na boy nani ko kena na bokota na cliquer na code na memi ona mbangu na katna mbangu na katatu pona yoka nanu mwandambu nanu na memi ngondambu na yoki ndenge ans abandi ko lobe sala kinga bien te na bina zong sa ngona ibandeli ta na yoki ndambu wana na bon na zo sa ngona ibandeli yoka abandeli ndenge ni avant na benga epela les suspects na ko tindile voice na epsi vérité ngam ah pourquoi ochenga na kati na epsi na epsi pourquoi ochenga na kati ngai obiki nga vi wana na sina sotang makambo wana na sina leka yango okotanga na kati te habité na ndenga mabete na félicité yo nga OK merci mais tango ozolo ba mabe pona moninga na ngai ozokotanga na kati c'est que ozolinga osala trouble moko entre biso mbale na sepelité a s'excuser ki ne mona mbala bato au moins directement muta s'excuser na esilité limbisa ngai esili non quand pour les gars na télévision te en ce point na sali buso boy boy et le que zanga biso za sagesse na intelligence manque de sagesse donc loka en salobi que non et puis la salle à la toilette en ça kifté ya mais la rayon goutier boy donc et le quoi na yorgout on yango mi yoyo nani pardon yango na yaourt eza yaourt kas eza kadina gisa sawate na mona ngomba na baliaka na mona ngomba na baliaka liaka ibina ngata bana mabi meilleur goût la ise yango ndeni nit yaourt ngabi bon nga munene na concentré biloko wana te donc totika makambo oya kofingana oya liaka boy na muto aliaka matembele di promo 30 na muto aliaka ngombe chaque jour bana bonga et puis la paix babengi la duchesse na ans baza bapede bakenda poto na sima basi wana nga na ebité mais réplique wana côté wana et puis la sala qui mabe a débordaki aussi même ata soki bandeko na yeba lobaki mabe sérieux mais a débordaki côté wana a s'excusaki pe panangai a s'excusaki a sengate c'est ma pisa kinga kana nde balobaki pona ngai omoni ba misa ba moko ta makamba créaki tout ça sala kinga bien terme na lobaki bongo donc voilà ici l'équipe bandeko nanga bochana se totika makambu ya to lukela ba problème te ba polémique te to lukela ba polémique te mais to yeba soki ozolo bana moninga likambo te ba likambo nini oyo ko bimisa pour esala moninga pasité pour léser moninga te donc voilà ba bi l'état bango ba luka poto et puis là que luka ba mbasu ko boa que la batu ko boma théâtre mais tout le monde a dit que c'est faux donc moi je continue à dire parce que tout le monde a dit que c'est faux archi faux ils ont lokuta OK ouais pourquoi yo so yoga na ngali na télé bien non et puis la boa que linga mbasu pour mon argent on ka kanda kaka mona kanda non pas bimisi ba makamu so faye pas bimisi ni so moti mamu so makana sakanda OK ni so makana sakanda pour nous savoir que dia kanda eza diable yana bi que diable azan nzinga na bino na nzinga na ngai te na bino
Pourtant, il y a un peu de c'est ça, moninga te, moninga osa nini, aloka nini, mais abete loko wana. Non, c'est loko moko moninga yi. Obi zena la guerrière. Très bien. Voilà dans la période. Aza pire ngati lelo. Voilà. Oui, bit. Na Kasavubu na prince Kasavubu na coin station na ngambo boy. À l'époque on a ce ba makambo sege. Na ndenge tobana ko sala ba ko bunda wana. Na ebité. Nga tozaki toko discuter na ki na zena la guerrière. Mais au moins ba ninga na ngaba ko sanga na nini. Exemple comme sous to bunda na zena boy. Tu sais rappeler ça tonga yena ibakata. Je te salue ma sœur. Bitumba et barata kanginga na nzoto miraitika na oswayo tika na biso bitumba kuna bakangezena na biso bitumba to le kana ngona banini te ba parents na biso ba famille so ndeko na biso bakota makambo iti et suka biso na biso ba camarade via ye mawa ye souci bantoye e bakata ye nini te na ye nani ki nani epela ba ye te bitumba bopona niposa baninga foko boma moto donc trouble wana foko boma moto to boma moto bat ba yebate soki tango yakina ba réseaux sociaux na yebite ngeza ndenge nini mais to boma moto kimia parce que tozala kana amour to kosa ote moni biso batu nyonso tu wana ndongo mona ka biso wana nyonso tu wana tozala kana babolingo na biso o tozala soto vandi to bike te ata na beti mutu wana kara mais nabike oyo wana azayanga na kosa yuti OK pone tinga na koleka na télévision tena ko finga via c'est que na bimpenza na perdre potoza baninga ata soki tokanga na soto tokena ba cop tété mais to tuna na ka ba santé to tuna na ka ndenge nini bana tout ça to comment trop chargé na makambo boni bana ozomona boni bana boni libota donc pour te dire que misale comment on manque kokoso mais à l'époque ba ba les bien est-ce que bota ndenge. Voilà, merci pour la mutuna onzama pambola yo. Tango nazali ko sala vie wana na ye nango na théâtre. Tango nazo sala théâtre, ba ko beta président na ngai lisolo, président monori personnel, ba ebisi ke 7e bagarre wana omona ka wana aza lesbien. Ba camarade nga ba ndeko ngo so basi ba sutuka. O bato na jouer na bango. Comment ça va se retirer bas la musique en angai et comment ça la ngai passe président et soba lobby ceux qui vivent en tel plein de succès hein? À l'époque président et soba lobby ceux qui kaka vivent na awa toujours longola yo na kati ya groupe so groupe epesio makambo ba longolo na sengi mpenga na umela tena osenga pardon na sengi pardon na président bolongola ngai te mais ko linga mobali moko malula autape kokufa déjà atikanga na mwana tango zaki na 2 ans ayo kufatikanga na mwana na 10 ans papa ya mwana ngai liboso wana malula OK awe mais ko linga mwana mobali wana abanova na ntiasa mais azaki azolala azaki pardon azaki mwana matadi azaki mwana matadi donc c'est la biso quoi bana matadi quoi voilà tana oke de congé de tulingani tana ekine na osa musala da monika ka zemi ka ke pusani ngabi ba mona ngana yango ikosopa ngai organiser misoni na okela osoni bon bang matadi na ke matadi na landi kuna bisika no sapano sana matadi wasa na transbenz OK mbangu na matadi mais alinga n'est pas balangai alinga balangai mais tant moi ko mona ki ça ne va pas bon on n'est pas OK na donc ça me peut comme ta permettre quitter alinga quitter donc voilà pour alinga kina banga pour alinga bon okotika musala na otika yango pour osala pena mama ndako na otapela no wana no ajeza no muke penza makasi te mais na koli na ngai mais ajeza kina no esprit za kina no moi muke boy voilà de temps papa bana ngai kufa ndene ko botana oyo bana ngami bale o nazana bango donc voilà moi muki kaka na ninga bien moi muki wana kana beti ya mwana tango na zuya na senga ka président mundo na président isobe nzamba pambola bango soki babanaki ko coincer ngai te
de temps mosusu na âge na komi nango boye nanga nazwa retard na yata na mwana te boye ekoma trop tard ozomona so mpona baki nalanda succès ta mosusu mpe na ngai naza mpe na mwana te me nalandaki succès te makambo ngo mpe ezala mpe après 5 kaka bu mwana après 5 kaka bu mwana donc voilà na Kinshasa parce que témoignage na yo tolanda yango biso tout na moi synthèse oyo eza mbala liboso oleka na yo kani TV mère Mireille Moukeba azolanda yo Mireille Moukeba Mandoyi je te salue ba Mireille bazala calme mais très doux nayebi sawa pourquoi osalaki choix ya liloba na Nzambe ya prophète Kondi nasalaki choix te ok makambo na Nzambe basala yango choix te Nzambe nde fa benga yo nasalaki choix te mpona makambo na mosala na Nzambe mpona kenda ba église ebele nazwa nanga solution te le contre nakenda nde koseme batrouble na église ya bato kolo alimbisa ngai okokende kuna na église ya bato boye ngai mpe na comprendre de kisimo de domination moko boye oyo na église boye monaka bana basi bazo nazwa comprendre nango te o yesu masiya baser en christ omona kaka yo ozala bezo benga mutu ser mais ozomona kaka mutu azolaki ser te mutu azolemaka mosusu osabe boni nga bando benga nanga ba église omona bana pasteur ayoki mama biso bana na Nzambe nakotanga komba prophète wana te abengana nganga na église prophète Nzambe pambola yo Nzambe pambola solo papa aboyi na bebisa bandimi atali bwa amona de bandimi ba discuter na église bana basi ba discuter pona ezalaki réunion kaka ba jeune sœur nga siko nazalaki na ngai te ba discuter ba omba la toute ba sœur kaka te ezalaka bote te kasi mpona kolinga moto ya mpona kitoko makambo nyonso oloba wana neti nga pena mpona kolinga moto ezaka mpona kitoko okotula nao kolinga kosalaka erreur wana te kolinga moto mpona kitoko te linga moto mpona bizaleli caractère yango nde eza important po kolinga moto ya kitoko boya mais amemela oka baproblème na baproblème mais otala moto oyo aza na question caractère na ye yo moko ozotala mobali oyo te sa façon d'être ndenge azali oui mobali oyo esengeli nga nalinga oui neti nga soko ozalaka kitoko ozotakata mafuta yebaki mpa na nga ndo tuli oui ale prophète wana abengi nga na bureau ntango basere badiscute mama c'était baga prophète alobaki oke lobi après église otikala wana siko dimanche na une église avant pe nze na ngana pesi ngai $50 ba 500 ni mo na église ba enveloppe ba pesi na église nze wana wana déranger na beteke de ngapse na l'arte na mpiaka oyi la ngai mbongo enveloppe na cha na église aili ngai 20 na 10 mo ka pesi nga ali na sema ko na ngati apesi ngai mbona boya za liboso na nga apesi nga wana siko na ebiteke basi basi nga da pongola nga na église adi apesi nga 50 ngo na koti na kati na zwe enveloppe na bimis na 30 na chena sac na 20 chena enveloppe kola limbisa ngai tala Nzambe aza malamu yango tolobaka tosala na biso mabe ntamonaka biso kaka ezaka nde po mutamona nga te ntango na longola po basengaki 50 mais na longoli 30 na tie na sac na 50 na tie na enveloppe nake mpe kopesa na telemi mbango nake kopesa nga mpe nazalaki mwa mabe po prophète na okabelaka nga mpenza abana kosoutenir nga na mosala na ngai abana kosoutenir ngai prophète moko malamu abana kosoutenir nga mona boye na soutenir prophète ndenge na tourné ok demain passe dans mon bureau na oke mpe boye apesi nga mwa enveloppe nake nakisa tournage parce que prophète moko malamu nata baapres église babengi nga bayebisi nga o mama Mireille to suspendre yo koyana na mikolo na église te jusqu'à nouvel ordre. Comment? On a sali nini? Dans mon bureau. Ngabi Musa na Nzamba siliki boy comme makamu susu. Mais papa na sali. Oza esprit nini? Oyo omoni yango abisa ki kombo moko bona français. C'est là egoya. Abisa lenga momo na français. Après ay ko bana ngai yo oyo memela ngai eloko ni na kati église na ngai. Bon. Na bise po na meki ko expliquer bina ngai. De église asuka ona kendaka lisusu na tsala so kende te na 2017 nde na vandati na ba 2018 wana 2019 nde ale na ko vanda sikoyo
na comme place na télé ngani l'église ezata kokende mais tant na comme kokende pe na liloba na zaki pe na likanisa mabete na moneka ke no tema na linga kosambela mingi na moneka na kinda ka ba église et puis là pisanga conseil ya kana liloba leki nga mwasi a pisanga pe conseil ya kana liloba eza bien na bien na koya na comme pe kokende tant na kokende na umi mo mukende comme kokende soko na ba pambolanga na comme soko kutana ye mo prophète so na te prophète pambolanga boy a pisanga kaka maman tika makambo oza nango tika mabe oza nango bongwana tika mabe oza nango na régional tika mabe diamba na tika cigarette na tika il ko ni mabe na osa do pona nga mwasi na zana ndako na mona mabe te na mona ngoza normal donc ça va pena na mwasi na ndako oh batuna so bayebi na zakina madame pena bala pena mbongo OK tala niveau diable ndenga memanga obali momi na ebisi onde ba pesa ka mwasi mbongo ndenga na pesa nde bakindaka batuni biloko nini nga sala tala yango na bakanzamba délivrer nga du jour au jour nzamba kata kabalie na nga du jour au jour po yo mwana mwasi osomba super ya mama veste papa na ebite sozo ko oh makamuni solo bananga yiko olingi vérité te panza oh nazo biso o eza vrai oyo ngai na sa omona lo bakabo pona nini po sa na se na dessiné te ko se déchaîner te ko se défouler pété na se libérer na se libérer donc tant lo bakabo na santaravement que non na du jour au jour ba biloko na biloko zo ko yanga na katina nzoto na ngai OK na ça dit on dit na saki boye on dit na koma boye on comprend na koma boye ndamo na santarango on dit pas na saka boye na santaravement na koma boye pour du jour au jour tant na zo lendi sabatu tant na zo te abatu na kopesa exemple moko lelo oyo ma fille azak pemé na mbetu na ngai parce que naza na moi en hôpital quand je rentre à la maison na ebisi abinanga ah mamie c'est déjà 11h lia bongola la pour question hôpital ngabi non na liate na sukola nanu na lala et après na liabité nga lingi o melana nuti tout ça ne débat appel pa elinga téléphone na misu le ko na ami vandela idea na mbetu mama wana bengi ngai sœur wana pesinga témoignage na yé mukolo abi je fais 45 ans na vie wana na poto abi na te na âge amuke j'ai fait 45 ans na poto abi lelo yo batu bandi makate elle était lesbienne abi na bandiako mwana muke abi loko ni mabe na melate siko tala mutu azo benga yo zo peso témoignage na yé albi ma sœur je te félicite ngande na zaboyi na za na États-Unis na sali 45 ans na États-Unis na ya mwana muke mais lelo nga nazo ebisa yo na tika viwana mais tant on yoka ko lobaka na télévision donc na yoka na mona ko ndire nga ndire ba yebite na yoka ko ndire nga pena le canal obesika moko boye pona za la libérer mais na tika nyo se mabe wana basi bazo kabelanga ba $10,000 wana mwasa nazo loba basi bazo kabelanga ba $20,000 bina zo ebisa yo abi pona za na mbongo mais lelo yo nandimaka nzambe akangoli yo yango nga pe na lingi nzambe wana pe akangola ngai nakosa ote devant ma fille tant moi sona siso so nanga kati moi nanga misata lobi na ngai c'était fait à l'école je te salue ma fille chérie abi oh mamie mais bat bazon di monter mais il y a d'autres personnes bazo croire na yo mais m'arrive mamie faut faites attention ngabi ma chérie mutu a croire nanga te mais ce qui nzambe na lola sa moni lokonga na sali donc nous ces anango ni les sans effet pour te dire que ce que moni ngata musu na lobe loko moko boye ta musu na mutu ayeba kité na beti li sola pas comprendre et ça le ko na nazo te nazo lendi sa mutu du jour au jour que mutu a comprendre que non ah c'est mon moi soyo o ayeba ki fi na ngate ah ta musu na chaîne oyo na les gars témoignage ou na les témoignage na ngate mais tant on a beti li solo na mbala moko bata chaîne o ba comprendre bato balanda ka chaîne na biso awa ba comprendre eh a passer na étape boy a passer na likambo boy ozo monde et ça toujours te ya directement toujours c'est ka oui toujours le bateau blaguer mais et ça là qui diabolique ezaki ba esprit mabe yango to ba ke faut éviter ba makambo to bimisaka na minoko na biso parce que diable aza wana pona kotala biso ta diable ya luka biso te yobi ke biso ne to luka diable
Par tant que yozo fan de ça des choses baki banana ngai boina obedi diable pemeni avant de nazotal. Boja banana azotala. Tata fongoli nganzela sa vanga na kocha. Na vandia. Ngana otala kapia nganzela ka bana nganza mawana. Esili o comprendre te comme oh faut na kene pas pasteur boye assemble la pona banana ngai na kene bo bana mambo esi masuste non. Yomoko zali diable en personne. Yomoko mutu au fongoli porte na yo mutu aliboso. Là. Donc tu éviter ko fongola ka ba porte. Diable ayebi ne le côté. Diable avant d'aranaï. N'engin samba zanga likolo n'engin diable zanga likolo. Nzamba vani na mpanza gauche, diable vani na mpanza droite. Nzamba zota makambo oyo sala. Diable pas otala makambo oyo sala. Nzamba sa moni ge place oyo na osana intervention tenata anam. Diable pour akiti. Nzamba otala yo nzamba otuna yo makambo oyo zoloba. Est-ce que vous réfléchir makambo oyo sala? Est-ce que y a des conséquences nango? Pour après herbela nzambe te mutu atinda ki oloba boy. Nzambe te mutu atinda ki fongola porte pour diable kota. Ba bloc mususu biso moko to bloquer yango. Voilà. Au moni place au moni que diable nga ya yo moko zo ngo bloquer yango. Yo moko saisir yango pour satana kota te. Netinga na peso nzela ki na peso tente pour fongola portail nanga yo kota. Non. Parce que tout le temps je suis avec mon Dieu. Na kovanda na meli vient parce que na za parfaité. Na vana yo ki moi nini bonga ah na ce matin moi viens na ko rocho mo ndam na meli mo faire moko mi balé pour ça ndam sa petit ou bien na meli ka pona ko longola moi stress. Yebi ka tuna mboka ba stress. Ko longola moi stress. Et si mais pas que na sala eloko mo bo pona diable a profiter nango non. Non. To mi battre la ponza ma battre la biso. Ce qui muto lo bakino mo be benga isenga limbisi. Et go changer no na eloko mo wote. OK. Wana sko na ba pona ibutu. OK. Ibutu yebi ngani na linga ko mingi na yela yo yebi makambo ne soko tala ngote limbisa na ba obazolo ba mabepo na yo ans luzolo yebi ndenga no to betaka 4 master na ngamitu na ngai mira esa na yo mutazo senga yo Ibutu c'est ton frère oyoka na kisasa omoniki andi na okene kini boye naza ba forme be na memela ba masa na ngai kini c'est que soit kabi pe ba baro bandolo. Donc voilà, tout tic a coupé sa diable accès. Donc voilà. Pasteur Konde a sambeli pona yo. Tiki. Pasteur Konde a bondé la pona ngaite. Pasteur Konde a zo bananga toujours tika mabe. Tant on a écouté tika mabe, j'ai vite compris que nous mon sel nzambe a mona ke loko mabe zala ki kat na ngai. Ozomon. Tant na bia donc a mona ke loko mabe tant on a écouté loba te papa mabe o loba na ngana tika ezaki mabe boy mabe voilà. Parce que na mona ki yango déjà nzamba zo la kisanga malamu liboso na yo mais azo la kisanga sous quelque part mabe moko boy ozo sala ezoko étouffer bénédiction na yo. Yo mona mutu musumu na geyo na zala ka juste te ezina loko mo bezo calé loko ne saka pa na yo moko ezate que pasteur na ko tcholo boko po loko ne fonga la porte te yo moko zo décision so moi c'est moi genda. Oh azali toto le bani pas même 3 semaines aucun ça ennemi te famille ba galo bisasu ngaite to écoute ni événement mo beka pe ya Congo uni o chaka na kisi tonde yene mbachaka ngai allez ça zagala mariam ndeko na ngai tika ba makamsisa mama lobate moi c'est allez ça zagala moi ça kangi mobilité mais nzamba pambola pour na ndenga comprendre nzambe tant to kuta oseki mais c'est diabolique oseki mais ça passe et ça la nga passe koyoka courage to zala na mano yuma na bolima osani le muto lingiti yo yeba ko za nzambe non za na chéri na o nzambe yeba ke chéri na ngai tant voilà on yeba te on trouve normal donc bablo mususi on a dit que biso basi ndenge to zwaka to tshela ba bibali ba biloko na biloko ce n'est pas bien linga mobala lingo na bolingo solo po ezala bien mot de la fin ba balandi yo na pesi mbote mot de la fin na ngai ezaka conseil na ngai ezaka ke non to linga na mingi to tika mabe eleka po nzamba lingi bongo te wana na moni ser na ngai ya Marthe na Bruxelles ya Marthe na Bruxelles mama Émilie ya Marthe Émilie na Bruxelles ba benga ke epela moto ya Bruxelles na pesa mbote belé na pesi mbote na jogo ya solo ya tika ne balé mais abano beta na imana awa maintenant
akomani na poto kuna na France na pesa mbote belé non les senjin na pesa mbote belé na libota no bana bana nyonso c'était bagarre là au fort oui na pesa mbote na bato nyonso no balingaka nga na bosanité maman Véronique Biaka na Canada na bosanité ya docteur Bernard Yaidi en direct des États-Unis Bernard papa docteur national paquet déjà na bosanité Pedro Manene na maman Sylvie Manene donc mbote na bana nga nyonso na lingi bino mingi na pesa mbote na boss na ngai maître Kazi son éminence maître Kazi vraiment Congo uni en avant. Merci beaucoup. Un grand merci à vous. C'était bel et bien moi, Andy Kassangana, le général de la presse congolaise. Le numéro est là, n'hésitez pas. Et Yokani TV toujours. Je vous salue. Bonjour, je m'appelle Blondine Lucie. Je suis la fondatrice de l'association Nathan Lucie. Je suis mère des familles, j'ai 4 enfants, dont l'un d'eux est autiste. L'autisme, c'est un sujet qui me touche personnellement. Et c'est ce qui m'a motivée à fonder l'association Nathan Lucie. Aussi, il y a dans le monde, et plus particulièrement en RDC, mon pays, beaucoup d'enfants qui sont mis à l'écart. Je connais les problèmes qu'ils vivent au quotidien, les parents et les enfants. Je pourrais apporter à tous ces parents toute mon expertise et mon expérience qui ne leur sont pas toujours prodiguées. Ce que je tiens à dire, c'est que chacun d'entre nous a certainement dans son entourage quelqu'un qui souffre de l'autisme en silence. Car c'est un sujet tabou, surtout chez nous les Africains. On a honte d'en parler. Aujourd'hui, avec l'association Nathan Lucie, je souhaite mettre en place des initiatives concrètes et à long terme pour leur venir en aide, comme la rénovation des écoles, l'achat des matériels et la construction des écoles spécialisées. Bien sûr, je ne peux pas vous promettre que je vais tout révolutionner, mais avec votre aide, on peut mettre en place des actions concrètes à notre niveau. Pour cela, j'ai besoin de vous pour nous faire connaître et pour récolter des dons pour nos premières actions. Pour nous faire connaître, c'est très simple et vous en avez le pouvoir. Il vous suffit d'aller sur nos réseaux sociaux comme YouTube, Facebook, Instagram, de les liker et de partager en mettant si possible un petit message de soutien. Pour ceux qui souhaitent aller plus loin, faites un don que vous pourriez déclarer aux impôts. Et pour ceux qui veulent en savoir plus sur l'association, n'hésitez pas à nous envoyer un message via les réseaux sociaux ou par SMS ou encore WhatsApp. Par avance, un immense merci à tous. Ndeko papa, ndeko mama, élève, finaliste, topé pré-finaliste. Yoka, yoka bien, yoka lisusu bien. Collège Sylvain, Bazali Kosala inscription, bonne école primaire, Collège Sylvain, Azali Kobanda inscription, des premières années tina 6e. Et bongo cycle de base, de 7e à 8e. Maman Nangaye. Enseignement de qualité. Peb enseignant, il y a hautement qualifié. Bazali une expérience et Kuba. Tala batman bango kitoko kozanga tendeko et bongo pour la secondaire na humanité collège Sylvain organise les sections et options ci-après commercial et gestion coupe couture hôtellerie construction latin philo maman nangaye scientifique pédagogie générale électricité générale mécanique générale ya boina zanga kozanga tendeko yo moto sala examen d'état mbala ozwaka te occasion ya ngoyo okanga bakoko na banoko bandoki tala yaka kozwa diplôme na yo na collège Sylvain bango baratakate 100% sûr collège Sylvain formation ya solo formation ekuba ndeko otangisa mwana na yo na ba école moko
soko mwana zwaka mayele kaka te tala kima mbango na collège Sylvain bamba te kuna formation ezali ya kitoko formation elenda be ekuba ba formateur bango moko bazali bien formé mama na ngai adresse avenue Ntsakala numéro 14 quartier Kimpe na Binza Delvaux na commune ya Ngaliema. Référence météo André Baumbu. Téléphone benga na lombango penza boba bombela yo place. Au collège Sylvain, la formation du corps, de l'âme et de l'esprit, c'est le seul souci des 5 enseignants du collège Sylvain chaque instant. Poème réclamé par l'élève Nyanda Bundinga Rosie de la 6e année au collège Sylvain. Je vous remercie. Si les canards savaient parler, il aimerait bien aller le dimanche au café. Et si l'escargot savait téléphoner, il resterait toujours au chaud dans leur coquille. Recitation réclamée par l'élève hier que je vous dis, mais là c'est la 3e année primaire au collège Sylvain. Je vous remercie. Je n'avance des entre toi, amis et milliers.